lingaka mobali ya mbongo abongisa famille na ngai. Donc yozo lingaka na bala mobali ya mbongo po bongisa famille na yo. Non yaya. Ko linga makamba intérêt bongo te. Eza na ndeko mwasi mobali penda craquer ye. Mobali a craquer. Mwasi pe en tout cas nzamba limbisanga aza pe kitoko te. Aza kitoko te mena munoko na zolo banga na olinga mobali opona china ye. Yaya. Eza na basi mso telo melisoi. Olobi oba bote ye oto ba sanza ye. Mais yo koma tana linzaka na mwasi wana te. Hotel pe msu mobali obima na ye pe hotel pe mobali ngo mobali c'est ça. Kitoka mute dépendaka na mutu alingaka mutu wana. Garçon mo kazo linga ye garçon asala kana azala mbongo na ye. Ayebi ne baluka mbongo abima tonga ayebi ne baluka mbongo. Oyebi je le fait na zo babinga na ko lingete pourquoi alata lokwa ba yangwe. Alata ba jokin atala moi makasi. Ye wana jokin na polo. Ye wana bilamba nyonso lata ngona jokin. Na ba sandal wana to ba sandal alata kango. Mais mobala opeso mbongo. Atu ngalo lingete ayebo lata te. Nga fona linga mobali mo bona bongsa famille nga lelo bongsa famille. Magam na lo ba efodi miolo, efodi molo bisika zali. Mwasi ya blondi mbaya bona cercle laïs ayebi magam na loba. Ayebi magam na loba. Ti lelo bongsa famille, mobali ondo ba la taloko ba yangwe atelema lelo. A classer lamba. Alinga mo fiette moro boye. A classé donc à la qui c'est qu'il faut la tabou, il faut s'en tabou. Le l'hôtel il un beau garçon. Oh zolinga ba sale la yo ba no sale la nani. Yo zolinga ka ba sale la ngai, mo ba fa sala bo yo ko sala ya yo mu kolonini. Mo ba na a olinga nga ay bo la tate ba chemise minene ay bo lo bate mama asieni pe mo ba na. Comment madame na et comment maîtresse na e. Maintenant otangisa yo yebi ebele tangisa mobali faut zakam azana sagesse azana maturité ayebi de akoloba ayebi otanga ayebi okoma c'est tout koloba de français nani mutu muso azama yele ayebi kokoma mais français parler penda ayebi angote mais français écrit ayebi ango ebele bi ba ayebi français parler mais français écrit ba ebité donc mokili za na ba réalité. Yo mi sali déjà nga fona linga mobali moza la boye do o classé déjà yo yaya liko na ngopoza muto sambelaka oh yo zo tsa mise en part wana yo muto sala e muta sala nzambo ka yo sambelaka nde pa sala e siko tangu nzamba permettre muto na pembe na yo se ka ebike na yo na ba forme na yo ko tombola pe muninga mobali o PCP forme ma vie e bele pe mibali to eba lelo tel pe na munoko bo azo bimisodeur minu jaune. Mais moi si moi quoi ya sokoli ya lambie mobile pete boti hotel pe mi sou minu pembe le lait mon propre le lait mon propre minu pembe mais liboso na zaki mina makos mabanga ya kikoso kuto roté télématé minu jaune mais le moi c'est ça lui est fort mobile a comme minu pembe. Alors là, tu sur la parfum. Allez, yo pour comment dingama na sima mobala batu. Yango, basa ma bala. Ko vend de la carte télévision té. Ko vend de la foufou té. Comme il paye ça peut nyos mobimalo na musala pété. Zwa kata ko sambela na vie. Parce que yo zo lela pourquoi parce que bo luka nzambe té. Muto luka nzambe. Basali sake ba jeté. Yaya. Ko troubler moi c'est ko troubler femme de prière. Eza ko tia makala moto na libulu mukolo moto ko tumba yo ndo comprendre bisika ni na kotaki luka créer pe ya yo zo linga ka ozwa o baninga ba créer la o baninga ba sala yo zwa ka yango wana eza pe na mibali ebele ti okota mabele ti siko za na 40 ans mais yepo na ye mwasi na mona amoni mwasi te azo luka mwasi mo ba santa mwasi mo boye. Ngala linga mo salo ba lingala te yo mo no lo ba lingala siko lingala seni koti se ba cours azo ba cours d'histoire azo ba cours ya français ti le ba cours à français ba ozo net ba biso photo kene peut-être ba cours à français ba cours à anglais o sala moi mais na anglais na français ça le peut bien
Toboye toma je non. Qu'on s'exprimer en français, et ça grâce. Et ça grâce qu'on s'exprimer en français, bah parler en français, tu vas s'exprimer en français. Au moins, on a pas une langue, on va le français. Tu parles français, non, bah parler en français, tu vas s'exprimer ka. Yo mo zo lukana makambo minene me, ba faute d'orthographe et bene na makambo zo loba. Nga fo mwasi na nga zala extraterrestre. Oli na mwasi moko bo abima so na mai aloba so pende nini tu vois. Je suis à la maison. Papa, tu kokota mabele ozwa qualité na zo lukana te. Ozo luka, nzaba pesio me luko façonné ye. O luka mo extraterrestre moko boye. O luka race nini yaya. To luka ba race nini. Muta kokaka na nyoso azate. Ngane na sa mulai bo fona lunga mobala za mo mula yaya. Basa milai ba linga mibala ba mikuse ba kufa. E bela basa milai ba linga mibala mikuse. Otali pela koka na mulangi. Ba obota pe ban oleki ba onani. Ngane na za bo fona linga te kotaka ba il faut te. Muta kota il faut na veza ka nzambe. Otata kota ba il faut obligé nzambe. Et comme obligatoire, et comme obligé, il faut. Non. Non, si Dieu le veut. Tant que le bagate, fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire, na 100%. Nzamba lukaka bolam na biso lukama bete. Donc, tant que ça, ma comme toi, il y a un lobby. Et ça va la moutou moko bo vandi na ye. Surtout, bato ba ole kana ba télévision, misu ba TikTokers, journaliste, ba sala ba théâtre o kaka. So atune mo likama bo na sepeli sayo na sala bo na tanga komo pona fulai muta fula mutu ya nzambe muta fula ga mutu ya nzambe atoka commission misoti na suka s'abonner aimer partager muta fula ga mutu za ka nzambe esape muta yeba ni pasali kombo atangi pe komba mutu pe esa na un partité nzambe pas vegle na pe mato ya ba yo kapete yukana fula na ptaka komo pe na fula non. So tangi kombo no zwini. So tangi kombo no zwini. Ba nza ba pamboli pesa ba coup de chapeau ba continuer. Le panier circule encore. Les eza makambo saison. Eza makambo saison. Eza ki na saison moko bo mame mil coutima ça la rage. Mame mil coutina kombo penza. Mais moi kombo pesa nini ekiti. Mama Joël kabase la mati. Ngonga na biso pe koma. Ngonga na biso ba malolero koma. Parce que nazane loko nzambe kati nanga. J'ai la promesse de Dieu. Et naza pe na liloba pe na nzambe to na terre pe ba pe ba se retrouvaka. Mais ça likambo saison. Le quoi non saison ngé comité. Nana ta en précipité te ba ke ko simba kisi. Siko kisi onga na ko simba so na tika éternellement. So na za CCC connaît na simba kisi. Mais ce qui n'a pas na ngai, jamais. Soit un jour na okufa na ngai un jour na osimbaka kisi na vite. Na osimbaka na ngai kisi te. Po lobi molimo na ngai kende wapi jamais. Na osimba kisi te. Donc, et ça la mutu muso avandi karaboye te ngala ko bimise te. Et ça pe na batu tango ba osa pe ba komi pe ba za star o ba yebani. Surtout na TikTok, des TikTok ezama likolo pe par rapport à YouTube. TikTok eza likolo parce que TikTok est dans le monde entier. TikTok. Eza la ba star pe ba osala pe msusu. Asali na epé mais eza pe ba star msusu. Mutema moto ka so ba finge fa répondre. Ya bande ko nanga ba TikTokers. Tout à la pe lobby, tout à la leloté. Tout à la lobby. Zala lo kwa coca. Et le quoi la maille plutôt, cause alors quoi kokate, au perdre ma camboué belé, au perdre ma camboué belé. Et ça va tu peux y aller dans talipé, sous moi stress au talipé boy, au sosambe là le quoi ça les attends, quand tu peux les TikTok au tali moi 3 personnes, au s'équiper, bazali. On va ça la pe ma maman lobby pe le moment où c'est peine on va se belé, ba ya be avançons na linga ke ma casse. Bazé belé ba Pandora ba Maria Tumba ba Karine Pandora bazali banan sus ba Jemima
Chacha, baze belé, seka, baze belé. Maman Lopango, baze belé. Ngala na bango ngo osala batika bango mais bosa donc tant osali kambu yeba ke on osala lelo lobi ebotelanga nini. Lobi esalanga nini. Donc osali kambu te ka pona temps moko boye na boma na nga kaka nyonso. Tango osali kambu yeba ke naza pe mutu na obota naza na bana. Lelo lobi na ozala te on osala lelo e kangela bana nga ba porte na répétaka yango. To kufaka to bomaka ka nyonso lelo te. Na vie tozana na présent, tozana na futur. Tozana le passé plutôt. Toi na le passé, toi na présent, toi na futur. Le passé na yo, présent na yo roina le passé. Alors futur et au rattrapé présent. Makambo saki na présent, futur ezali. Donc tout ça la likambu te po lobby et bote la bana biso complication na vie. Misus le kolopete non ba boti ne ba bongisa nzela. Ba boti ne ba bongisa la ki bana neti ngape na butu lokola moyi na bonde la pona bana nga. On a souffrant na ngo e comme la bana ngati. Donc to bana nga ba comme na niveau mo boyo o cha soki, oyebi on a ça la bana ngati. Na la raté na se sacrifier ba kambo belé pona bana nga. Parce que l'obité ba comme abatu moi zua mo ekoti. Non. Ils ont battu para ba saila bango bongo. Ils appellent na batu para na ya boma nyonso kota bonganga. Abebisa venir dans bango. Basi kitoko me ba obota chez les parents. Basi kitoko akuta na ba relation ka ya bongo. Para nya sukola kaye. Donc mo kileza ba réalité da makambo belé. Ba jeune fille pe lolo en tout cas ba créer ba so décevoir batu. Malamo o vivre, on a basi, on a fille. Malamo vivre na mo pagano, ya. Na soulever point moko. Yo tango so vivre na muto soi-disant na chrétien. Mais bo bimarane no bo balanita longo lipe bilamba bo sali pe paka bakulutu aza chrétien. So kazo banga mokeli na été. Azo banga muto so sambela te parce que la Bible nous dit rapport ce va de mariage c'est un péché. Mais combien yon a lobarata là, to jijaraté. Maloloza makambo epelé. Ngonga ndebe miso milai boye malamu te. Plupart internet c'était la mandlibanda mboka. Ah ba déclarer ka malolo. Ozo tindela nga otindelinga na mega. Donc na soulevé point moko très important. Mais t'as la ministre des Olia et kende mbang. Lokola problème. Ah en tout cas, tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Ma ramena l'obésa très important. Yango personne a vendu la peine mission mbaka yango nengo. Nako fungo la peine livre. Na comme la Bible la peste bino ba verset, ba référence biblique bo comprendre makamni nenga loba. Tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Nzambe nango ozanga te ko pambula yo, yo mto talanga. Bisous, bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc tant on sali kambu yeba ke on osala lelo lobi ebotelanga nini. Lobi esalanga nini. Donc osali kambu te ka pona temps moko boye na boma na nga kaka nyonso. Tant osali kambu yeba ke naza pe mutu na obota naza na bana. Lelo lobi na ozala te on osala lelo e kangela bana nga ba porte na répétaka yango. To kufaka to bomaka ka nyonso lelo te. Na vie tozana na présent. Tozana na futur. Tozana le passé plutôt. Toi na le passé, toi na présent, toi na futur. Le passé na yo, présent na yo roina le passé. Alors futur et au rattrapé présent. Makambo saki na présent, futur ezali. Donc tout ça la likambu te po lobby et bote la bana biso complication na vie. Misus le kolopete non ba boti ne ba bongisa nzela. Ba boti ne ba bongisa la ki bana neti ngape na butu lokola moyi na bonde la pona bana nga. On a souffrant na ngo e comme la bana ngati. Donc to bana nga ba comme na niveau mo boyo o cha soki, oyebi on a ça la bana ngati. Na la raté na se sacrifier ba kambo belé pona bana nga. Parce que l'obité ba comme abatu moi zua mo ekoti. Non. Ils ont abatu para ba ça la bango bongo. Ils appellent abatu
parents na ya boma nyonso kota bonganga abebisa venir na bango basi kitoko me baobota chez les parents basi kitoko akutana ba relation ka ya bongo bongo parents nya sukola ka ye donc mokili eza na ba réalité za makambo ebele ba jeune fille pe lelo malolo en tout cas ba chrétien baso décevoir batu malamo o vivre wana ba basi wana ba fille malamo o vivre na mo pagano ya na soulever point moko yo tango zo vivre na muto soi-disant na chrétien mais bo bimaka na no bo bala ni talongo li pe bilamba bo sali pe paka bakulutu aza chrétien soka zo banga mokeli na été azo banga muto zo sambela te parce que la Bible nous dit rapport ce va de mariage c'est un péché mais combien yo na lobarata là to jujaraté malolo za makambo epele ngonga ndebe miso milai boye malamu te plupart internet c'était la mandlibanda mboka ah ba déclarer ka malolo ozo tindela nga otindelinga na mega donc na soulevé point moko très important mais ta la ministre des olia et kende mbang lokola problème ah en tout cas tout s'abonner tout aimer tout partager makamna na lobeza très important yango personne vendre la pende mission mbaka yango na ngo nako fungo la penda livre na comme la bino la pesa bino ba verser ba référence biblique bo comprendre makamni na loba to s'abonner to aimer to partager nzambe na ngo zanga te ko pambula yo mto talanga bisous bye 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 bye